Caché dans le lieu céleste. Alléluia. Oui, ngato ba kope sala ba eke esima ngo webi nde tokumba ni na déjà. Boso ko kope esima te ko lingo ya ofele bo. Te na ko mate funa na ndika. Foki na ngana eloko mba mo utinga makante. Melo mo baso ko pe fo pese eloko. Yuzo pese eloko ndika ba pesa ko eloko flash ta ku twa ko papa. Ngai non na pese eloko te. Weze ba moto lo mama siko mama lelo. Toke likolo opesa ngelo ko na maso pa bien oyebisa. Nazana cadeau mon empêche nazana na sakia 10 000 à Julie yo acheter na nazana yo mo na ko sa hotel na ko ah c'est que va bien privé matana na Hollande na bi matana Hollande flash ko compliqué ngati matana Hollande yo bonne loko kala kama c'est non c'est sacrifié et matana Hollande yo tie Ah, Julia. Ça va, mon ça mot, somme. La plante des médicaments, c'est-à-dire depuis sa conception, la préparation du médicament. Mkiripe salama na liloba naza kuyeba tese baza kumona ngai mama mbote ngai kombola ngali yanzi kumutoto chombokila oyo kagali yanzi kumutoto chombokila homme d'affaires mo directeur marketing ya Unatra ngai yoyo mama uzomona bandu bandaki kuyana bandaki kulanda yo mais sikoyo na amoni kete na pusa na tusoni. Ok, nakumona diamant kalama. Mama, yon diamant kalanga ngeku ya Marlène watu de Paris? Yewana, Marlène ndeki na ngai. Kasi muninga ya Riti Tumbati. Riti Tumbala muninga Nathalie Menga. Nathalie na mama ya Rayane. Bazela kana Paris. Na Paris kakako, na Niki Menga. Na Paris wana uzomona na papi nani? Papi Zolamenso. Mwana mubali oyo yabotama na benediction. Papi Zolamenso, mutema ya Christelle. Kasi Christelle mwana mwasi wa pesa kanini. Sango ya Kongo libanda ya mboka. Mama ngana sala kana Unatra. Iloko interesenga ipana yo ezaka ke loko. Iloko yo uzana ngo mama ngana kubiko mitika te. Ndango naza kumona yo na misika naza kumikanga naza kumidiembika mama. Papa, faut juste nous le iloko kako iloko uyu uzana ngo mama iloko nete lo woni na iloko yo mama pesa nga iloko yo na kusala yango ndenge basalelaka yango apres na uti kuzwa fin de mission tala mbongo iza uzomona mbongo oyo nyonso ozokomona oyo mbongo 12 milliards 12 millions utali bien merci mbongo iza komona mama
So yo pesa ngaka ka iloko ngala kupesa na ngambo. Pesa na numéro 7. Ok, kasi na komi déjà de combien. Oh, pesa na numéro dans sunga isani. Koto iba kuluna bazala kati. Bazala kwa yango loko ba yebi nga yango moni na bi. Na simbelo yango okoma na ndako. Mais pesa nga iloko. Na pesa yo. Sote kwa. Ok, landa ngale. Ai! Kete yo na sika mande iloko. Ai! Na subie. Iloko yo batu te iloko yo memi na sima ngai ya batu pete. Iloko nene se kupamu. Oh you memi na sima mama. Iloko. Mama nanda ku nzalaka yo na ndanga te toke ka semo na ndayo na lekile yo. Papa ye. Toke ka. Ai! Asube. Katana yo mama, kana se kubangira mbwango te? Nisa kumona kaka iloko yuzana ngo. Iloko. Isaksa. Mama. Papa tokomi awa. Awa. Mami. Kota te papa kwa nyoka ulika baba tubo. Tata mkono kwa yuko sasa baje. Nisa kutela iloko, nisa kubanga, nisa kumona lukole kulimo. Nisa kumona lukole iloko ngonde kulimo. Non, c'est bon ngai. Tokomi topa mama. Ningaka ndenge olesaka ngai kimia soki olesi ngai quelle chaleur okokosa biso eloko yango ezaka misiki eloko eza misiki te eza eloko Uzakete kupesa ngai iloko nguti. Non, pesa. Bautu kukote te? Julia. Oh, oli bwenino. Alors, Dani na okoti. Flash. Okoti si. siko papa nabia nini oyo osala osala nini awa Flash. Yaka. Yaka nani? Po, soki nalubi. Yaka botinga Nalubi kusela Oh, papa mwana ezao. Flash. Ate yumoko. Yonde usumona batu bakutani na aéroport. Est-ce que soki mutu bakutani na aéroport batunaka mutu destination na yeke okukita wapi? parce que mambolo bananga batunaka te sanga mambolo bananga iza lokola tukutani na aéroport. Yo zela soki na mate avion place okumona nga na kiti nde kuyebake papa destination na kiti eza awa isini lulu odeti lulu wa bandali makambo oyo namoni siko osi ayebisanga ngo ayebisa yo nde bofa esam ayebisanga sam shaumba ayebisanga makambo alobi nde papa ngamona yo confirme non seke biza bavini osala iza bavinga nazo omata avion zela nga soki na kiti oyeba place wana so bongo to balukanga na malemi to ça flash kende ko. Tuteki na makona yo okene na mowa. Boni boye. Flash papa. Vele makamna yo. Yo si soli okay. Kape palia. Yeah, bon appétit. Merci chérie. papa papa tala na avion soki na kiti kuyeba destination na Comment papa? Liango tina suka ya. moi biso baflash oyo tolinga bosoto te oyo eza daa bosoto ndenge natikeli makambo nanga nayebi nde natikeli so naye naye ozonga nakuta nde natikeli oyo nanga ezala bongo Visa passeport, ukataka ukota kama. Pesa ka yimangu, Oluka ke
nakuyoka yote. Nakuyoka yote. Kwani kwa iko? Limana lopango. Mwende zo bima. Izo comme ça. Sanga lopango pour na idea na vie. Izo comme ça ngana. Mekalisuru te mwende mukolo ndako. A colonel. Mukoyo chama colonel na certain otamba kwa de la pante wana. O lapa na vino bima. Janel wase lukina ngande papa yanzi tika mbongo na bombire yo wana na tindela ngai mbongo na bombire yo wana poto ngana nubi mama meta nzela nubi papa yanzi pesa mbongo na bombo na pari ngana na pesa ozo susu ana manaika nubi pesa mbongo na bombo na nubi ozo susu pesa ngai mbongo na ngabani maika mama sasa ninaanza kubanga yo yamba te alitiete liliete pesa ngai mbongo na ngabani maika so chaki to ngoliate naanza kubanga yo yote nani papa na simo na zoto te moni kana baluka na yonde trésor lwalo Julia Helen na benga to yonde José de Lone mbale ya Charlie Malula bani bayikosa kubangisa nini ya ta bani bayika sasa ngai 12,000 na ngai 12,000 pesa ngai mbangu na ngai bani bayika Non, on signe un contrat. Petit banyobi na ewana petit banyobi kote yu petit kote yu mwana alungu wane madame basi maso zimbongo yaka na adresse soda mbongo te komeka 12 millions na zone seli Il veut mettre son gaz. Il y a 12 millions qui ont son gars boy. na kuna ko ndima ngote o moye tata mkolo mais a jeune mkolo na mkanisia mama sali ngakuna 12 millions na ziongo na tina ofeleza mbongo ya ngai moko iloko nini uingana landa kabeba iloko nini 12 millions ikende ngakaka boy mbongo na ngai ya passion nazokuba na yene mbi mwana nzokisina ngai mbongo nasakuyi te baba nazokisa mbongo te nikolo kamati deja iloko nini uingana kamati iloko ngo nini nzokisina ngai mbongo na ngai iloko nini mwana nzokisina ngai mbongo na ngai iloko nini ayo kamati kibana iloko nini Papa. Abi pour presque une semaine ya mwana to okutana te. Bon, invité. Dossier ya kuneza ndeni bala wana yusengo. Ni simeni wana uza kulubangana za kukutana na yo tena za kukota na poko na za kubima na tongo. Shati tongo na butuni yosu na koma kukende kulanda mwana mwasi wana na basoda punde apesa mbangu na ngao ya ibaki mbangu na ngai. Mwasi wapi na basoda zolanda. Bana basi ukuta kinga wana. Bana basi ukuta kinga wana miyibi wana ya bantumba wana bantoki wana. Balume ngai ndewa usu kama ndi loko. Papa Zila. Nabi comme qu'on a avo bimo epsinga ok to mbongo sur des comptes finaux ceux qui pension soni na musala nga bi suite ya mbongo wana zande nyozwa ki to zuna na kome na ngai bien na kama tipe mbongo na kama di 12 millions wa pesa ngai siku mwiki na mitso ndaki ka kumona kanga mkono wana na mwana mwasi wana kubima na ngai na kama taka lisusu mbongo tena kama taka mbongo tena mimi na ngalumi de papa papa to ke to zonga na 12 millions kaka buya kama tanga kaka c'est que mission ndengo li la buyo mo no ba zo revenir 12 millions na petit film en plus na koma kukendele yena ba soda abona na kalisi ka rubrika no beta mbongo na parler bimisa alungo wana izale kape mayeri te boruye pamba pamba yinse mayeri te nazo lubana yondende mbongo wana mujiri wana ayili ngana kintumba na yena ko mitika no bona mbongo na bekeka na simara bongo on a pas de bangali nous mama oyiba ngapona ke kuna yonde soko ke ukusala nini ose buzoba soko yo ke ukusala ose buzoba na bengi kutu bato binene oyiba koke kusunga kutu mbende balandila bagolwa le dieu de image oyo kutu ezana ba relation na yende azana ba maître avocat abengi papi neni ya sel nuis ridi tumba mareni wati basangani baluki solution bakama tete yonde uza kubima wana boni boyiko bakubete yo kaka football ball panda na yo Diama tamata lagi banda kala ya Diama vina teke loko la ngai Diama ko na teka te ya
Osabie sili. Flash la gai. Flash la musadi ama imsedi za beta kimadakala. Kama ila motema. Diamala lela wapi aluka wapi. Flash. Mami. Mana tometala ki flash za. Diamala la mukate. Éviter. Diamala la mukate, ça veut dire quoi? Diamala les 3 jours on met la quisité. Et pourtant qu'il soit dans il faut me la chaque jour. Azaki malade. Azana va bien. Diamala la tout. Diamala la Même des hommes les escoues les là. Diamant kufa kibanda oui. Nini? Diamala opera la bakiti ya matanga. Katolika motekelo bala kone bio. Le problème ni cassé. Pas mbarabu. Mana donc ça m'a dit ni ba vexa ki so ba masanga. Diamala la sida. Papi sa ekuze mala mi bali pour combattre. Kana nzoto meka za bonga za. On est dans les acquis. Il m'a salé 3 jours, mais là, ici. Il m'a salé 2 jours, là, la papa, il m'a dit, on a tellement d'azima. Papa na biso. Bana ya kilobi la butu. Il m'a fait mal, n'a fait ce qu'il allait dire. Donc, diamant d'abongo, après, c'est pas so malade, il y a Diamant la osala mona nani. Papa, vous êtes dans un Diamant nani. Papa, vous êtes sida. Rien. Diamant. Siko 12 millions, papa, Siko 12 millions. Ah, parler quoi? Julia. Pardon. Je n'ai pas ton père qui me connaît, il a un sac jaune. Sac à mon jaune. Ah rien, c'est là qu'on entend. 12 millions. Donc ça ne peut pas avoir le couteau. Ou bien de lupango inateka yanga. Question oteka utizate. Ami da rita tikela ba komisa ba sa misa na bango. So da biloko na yo sala ngote ko sala te. So yebite tika o ba yebi ba sa. Onde na za kusala te boy lupango lobeni boyo ina songa kana unataka te iloko lia te papa ko linga olia. Iloko yango nini uza kuluba iloko munini? Uza kuluba nde iloko. Zogi tata la utana mbuzi no mo ba komi rip. Neti va comme retour interdit au pays. Nani retour pays wa. Pero wa uzo ku babapi. Na bozo santata mukusa nzoto te. Ay pengi. Tikela biso ba polo biloko to lia, biso to lia biloko na biso. Alors, uza kuluba na masese? Luba na ngande papa. Iloko na sakuluba isaboyi. Iloko na lingine lubande isaboyi papa. Umoni ikambu salama kiboyi, izoka kiboyi. Lupango bape na zalaka na likanisi na teka. Ndako na ngenda kuto na ngopuna. Iska na ngenda kuto na ndako papa fi wana minene. Yibi wana bakangi. Yibi wana bakangi. Dala nzamba sama la. Msiki mona nzambe. Loka na kuna na lele déjà an on était an on sikio ndega. Allô? Moi si wana ki kuna ba kema na kuna na kanda. Kuna ki botre ba mbongo soki ba beta sonde nini ke kuta. O wana yo bimana ye wana. Ya mulai wana ya chocolat tobola na zolo ya diamant. Bakangi akufi. Papa miye. Na bakanda na ngaze. Usomona ki muyibi ne ye. Na tuni siko Julia ngabi. Mbangu na ngande bisali bongo. Mbangu ya basi. Nini ko sali po diamant na akufa. Abike na bo diamant na abela ani banda kala za kana sida. Oyo liaki. Tika boy. Asen nini? Oyoki. Akufi nini? Na sida. Tika boy ya. Tika boy. Na elo mona ebisa yo. Tika boy na satata. Tika boy ko. Et puis na fâché na ke na apesa na saki wana mbongo. Ba singa ke saki wana mbongo si batinda ke wana. Sala kai boy na nene sala kai mwana ye na nene sala kai. Donc profiter ba bengi so azo kosa so neli meza ya solo ka ku parce que na kutia ya kolila. Yo mo lukaka soki oyebisa bandeko no nini. Yeba ke famille mafina ba ozana posa na yo ya mbongo wana.
ko ma fina bengi yo mbongo wana ekene kuna na pote mo a simba boy fils ma fina bon nyos va lobi on limité nenga na komena sida bon on to bakisa ta parcelle libulu zela ka mulunge bakoma kuteka libulu combien cercueil ambulance wala cercueil uzani nyonga batu ya sanga ngina mawe au foot na noté to profiter place wana la mise au sang ngaye kukoma izana ka pasi ngoma nini mulunge okufa no ba pauvre musala moya mwana ça va mouvement makate ba sida monsieur ba mouvement trop sur l'équipe on est au BO c'est ça la crise tika boy na sabu di mesole nini aliwa tika ngada bima ngana presse batu tangande badu bande papa ya kuba kile sida parce que le ba rappel trop il faut vendre kimia le autre so yo qui déjà zana pour maman na ki na kabine na yo ba kisi kuna na morgue ba kote saka ibembe combien papa on va distraire na pa Mangu yangai mangu kama dile yo mangu kutika te umemana sante na ngande ata yo monko masiri mudi boy bona nini na benga nani amesa kama kazi tiazalo lola lumina ngande papa riya zitinda mbongu ngama kuna bombire yo papi nani papi huyu papa huyu zala kana Paris papi zola mesa lumina ngade papa riya zitambula na mukiribanga kande makambu ngaye lupangu uli nezezele kama hii ngaye nami koma na miri nadu bashaza de londi ya saku yoki ngali yanzi na kufi tala mwanu ya zana iloko buka lupangu Blaise kalati soku yoki ngande na kufi kalati Blaise kalati Bana Poto, bana Brazzaville, bana Ponto Label, bana Luanda, mbote na bino. Eza actrice na bino Diamant. Bon, filmé, auto saeli bino, eza wana na marché. Bota lango, bota pe œuvre bandeko na bino nde bazo sala, bo soutenir ango et ça la bien. Na opesa mbote na nga mingi na Paris. Bana Paris, boza obeba, boza osama. Nathalie Menga. Mama na Ryan Kisombe, Maïlis Kisombe. Mama ni bananga babu, mama bani bele. La ke kuna ka na Paris lisusu. Niki Menga, mama na Keina Ipupa. Keina Ipupa, madia mayeyo. Kelia Ipupa. Madia mayeyo mbote mingi na bana nanga nyonso bazala na Paris Bobo Menga mama na Chana Moskitoko Laetitia Lobeya Paris n'est pas loin Laetitia madia mayeyo na ke mingi na Luanda Pamela Misenga Julien Mapuya ba vie na nyonso vie na nga ezoka na bosani yote ezoka mbote na yangwane bele zala bien Jeannette Ngoimia grande sœur propre na Luanda mbote no yango fils Lelo vie na nga na bosana fils Lelo mbote mingi na bato nyonso bayebi nga eti la perle mbote bele na bato nyonso bayebi ngai ya Paris ya wapi bozali ba ona tangi komona batangi te mami balingisi bengaka pesa la pe bien na Londres bengaka
Clarisse Lukombo, ma copine, moi c'est Mbinga. Batika Oumela. Mbote mingi na bato nyonso ba yebingai. Au diamant na bino yeyo pour soutenir biso numéro nangeza 081 54 18 447 081 54 18 447 wanandozwa ma diamant mobimba mutu musute. Ah, plus 243 81 54 18 447. To benginga na plus 243 89 74 40 114. Mobimba diamant mbote mingi na bino nyonso. La joie mbote yango ebele epana yo. Zala bien bo soutenir biso bolemba biso te. To abande ko na bino kitoko. Ouais, merci beaucoup mbote na bino nyonso partout côté bozali bozolanda. Ou artiste na bino comédien flash automatique au bolinga trop. Bon, na lingi bino pe trop, il y a trop. Minga le bezate. Boulot ya ngwa da to sali bomoni ba soutien de toi na ngoposa. Il y a tout l'hôtel ba soutien wana bo soutenir biso et ça là vraiment bien. Bon, mingi ezara ba mbote mbote na onyo so balinga rapé biso. Ya liboso wana ezara wana zarano ya liboso. Mama aimé mundi bomakiese. Mais nangai vraiment na musika kotozali na Allemagne yamba bambote na niveau nyonso. Mariam Tumba na Paris, Odette Lulu na piso bambote cancer propre na beau-frère na Sam Shaumba binos na kati ya mutema tozali bibi la joie na piso bambote trop ba vrai chéri ba vrai Joe nyonso ya partout o bolinga biso bulo yango wana o bolinga biso bolinga musala oyo boulot yango wana bo soutenir biso na oyo zanga parce que to kominante bon bibiche la japongo pontak maman libanga ya zanga ne mabanga te bon c'est ça bon numéro na nga téléphone yango yo 00243 89 98 13 805 89 98 13 805 donc minga le bezate ba gros bisous na batu nyonso ba Hollanda. Bonjour bana poto, bonjour bana Luanda, bonjour bana partout babenga ngai honorable lakini ne leki ya diamant bambote na batu nyonso balandaki eloko yango yango yo bino bo comprendre eloko yango babi na biso musique babi micro balobi kit nyonso kaka eloko bambote mingi na Brice Onze mwana Belgique ya solo tobo sanité ya joli kayoka leki no ye ya Tunes kayoka tala téléphone leki no saela na lobi boye pour comprendre tobo sanité tolo na pesa mbote na Mtimba mwana Paris ya solo mame mundibu Julia Pesio ba gros bisous Gipol Mbie ya linga mabamba misatu Gipol Mbie na kati invest na Pesio ba gros bisous na pesi mbote na ba artiste comédien nyonso na ba comédien nyonso ya monde entier ba bisous ebele. Bonsoir bonjour ya ebele ba biso ba tutu balanda biso libanda. Nazara vraiment nesengo makasi ya kopesa bino ba merci bino bato bo garder ba confiance ya koyambanga na banda kuna bino na ba télé na bino na ba téléphone na bino na ba machine na bino ya ba ordinateur partout bozwaka ngai bozozwanga wana na ba salon de coiffure bozozwanga wana na ba resto bozozwanga wana donc moi écoute autant exact botala nga ba place ebele obino mombol baka papa liandi pona yo muto ko simbo biso peto ko simba o baka papa liandi pona yo vraiment donc dégâts donc merci na bino bo garder la confiance et pas nga et puis nga bino simple serviteur na bino papa liandi fumuto to toujours nazo sala bino ka musala partout bo mona nga partout bo zwa ngai toujours nazo continuer ka ko sala bino musala na pesi ka nzambo ya likolo tata soki yote nani mosusu na peso ebela merci et puis kaka tozo sala kaka ndenge to sololaki na 2016 tant tokota 2017 o nyonso na esa na 2017 yango zo sala na pesi merci na ngai premièrement na pesa kinzambe deuxièmement na muto ya garder confiance na ngapo apesa bino grâce pe bolanda ngai na pesi malama na zungu na Christelle na mona pesi maman Christelle moi si kitoko na pesi mbote respect beaucoup na pesi vraiment mbote et puis na pesi molonga ni na ye o ya valoriser o apesa e valeur papizo la meso o apesa e valeur o ya
asala ke ndeko na biso mwasi azwa lokumu babenga ye alata mwa lopete na mosapi donc papi zola meso oyo azalaka na poto mwana mobali nzamba pambola ye kobotama ne mobimba nazongi napesi merci na ngai na trésor loi LL trésor loi LL trésor loi la moto a valoriser football congolais et puis moto yo azaka na souci ya ba congolais moto alingaka congolais talele ezaka trésor loi veut dire nazolela nayebi ke osungaka bato melianza azolela donc nazolela tant nabi ke nazolela donc José de Londres sida ya bilamba facile à garer ayebi donc tanga kotindelo ba makambo po ayebi ke no lianza azolela ate ya ndengo solola ka ya mukendengo eda bato belonga na yoka ba témoignage trésor loi la mutu aida ngai ngape na lingi pe lianzi pe na beta tolo ke trésor loi la ndem mutu aide ngai nayebi ke facile à garer sida bilamba José de Londres na mwasi na Charlie Malula bakozala bakota yo vraiment en live mona makambo na pesi merci mingi na Rite Tumba ya batumba na kati ya Paris meta Anzele bato vraiment bazala toujours sentir papa lianzi na pesi diramaka ya papa na Ardi nzamba peso guérison na Ken Afrique du Sud na moni ba mo Blaise Kalati muto azana ba mbongo na azana ba bisi na ye azana onge na ye ana souci ya kosunga bato Blaise Kalati yo osungaka bato papa lianzi pa na poso sunga eti et puis non c'est les films mo bomo na ngo Kalati titre na ngo ezala kaka Kalati bolamu ya Kalati ekotisi na tikika wana donc merci na bino tout bolandanga partout pour nga balandanga partout aux États-Unis na pesi ana manake mbote na pesi bibi Chichala la maman na Dolphine na New York na pesi bino mbote États-Unis mobimba ba banga bona na États-Unis na pesi bino mbote so na zongi su na Angola bino tout na pesi bino bana Angola na pesi bino mbote na Jesus na zana ba fan na ba continent tout vraiment donc na pesi ba mbote na ngai belé na pesi na Natakaza et sepelisa na pesi mbote na pesi Marlène Wato de Paris maman Metanzele na pesi Jani Luaso na Londres bana Londres tout o azakara contact nanga te luka contact nanga to solo laka ekosala bien bolingonde yango donc na leli ange na pesa mbote te legi nanga mwasi na pesi mbote na pesi famille so abazawa mbote pale o moni o palen ya libota place musale salami donc tout ça kaka Gaulois le dieu de image Gaulois le dieu de image soki na bosani yo na bosani te po yonde muto sali po image eleka et puis na si bandeko bozela bokilo kake deuxième volume bato tout botala bokilo kake ndeka bolo bana bo déranger biso deuxième volume nango eza dégâts bokomona place mama diamant lati gant ya ba boxer place a robeta gaou makofi place a robeta koba makofi place vide loazo pota mbango pona komona mama diamant donc bokilo kake za dégâts donc semaine to bana nde tournage nango donc na lela bino fort et puis bokozala décité partout donc bitumba oyo zo luka ezangomba eosuka wate bon bomoni awa toza en plein tournage bomoni to sala musana na biso tena ba bagage na biso on changer to la ka désordre boya to mesa na désordre na biso to sala boto sisi musana na biso omoni papa liange c'est déguisé azongi jeune garçon alongoli manteau na ya la ya bleu yo assez déguisé azongi jeune garçon donc musana biso za bongo okoza no papa te mais osali mwelo mo et biso papa nde papa biso liange salaka okoza asala boete ya ezaka yo bibi chimia zalaka yo donc nde toza musana biso yango eloko oyo frappé fort eloko bakosa biso miziki oyo eza kiti okopo oyo eza bonzoka eloko wana esomba balopango tinda bato na poto bamituka eloko yango wana omoni bino moko eloko yango wana kitoko wapi eloko ekokenso poto na miniti kaka yango iyo eloko yango wana miziki ndule ebinisaka mabe miziki sikoyo wana ezanga miziki sikoyo acoustique ya kati to papa oyemba loba miziki acoustique ya kati nzoto ezoningana ocomprendre te mais obina miziki wana eloko fali ipupa. Que cherchez-vous? Un contact? Une adresse? Cherchez-vous des renseignements